Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Grace Vangi, la canne à sucre. Je vais présenter l'émission au Babengi Nakombo, il y a Allo Artiste. Il y a un artiste surtout de partout, il y a monde, il y a un bango. Précisément aujourd'hui, nous avons un artiste moko Binos Boyebi. Vous allez découvrir Kalamingité. Aza artiste, il y a Nouvelle Vague, il y a Vie, il y a TV Monde. Vous avez une question que poser moi mingi, comment il évolue dans le groupe, il y a Vie, vous avez posé quelques questions, il y a Vie, il y a Bandan Dengenini, il y a Dengenini dans le groupe, il y a Queen Mother Vie. Sans plus tarder, nous avons déjà Christian Dose à se présenter dans le plateau parce que nous avons quelques questions à poser. Bonjour Christian Dose. Bonjour Grace Vangi, la canne à sucre. Voilà, merci. Tu vas bien Christian? On va bien, on est en forme. Très bien et puis en forme. Il y a des moments où on a profité. On a souhaité joyeux anniversaire à Queen Mother, la reine mère. Joyeux anniversaire Queen. Joyeux anniversaire à toi, ma maman présidente. Oumela. Bon, Christian, mingi to bengi yo parce que ba fan na yo, ba to balingaka yo, baza na besoin ba Christian. À côté de groupe vie, Christian abanda carrière na comment abanda on a nenini abanda quand koyeba abanda Nouvelle Vague. On sait combien de temps la Nouvelle Vague? Nouvelle Vague au 12e année Nouvelle Vague, c'est ça déjà 11 ans presque parce que tant on a côté qui Nouvelle Vague vie ça qui fait 6 mois 8 mois après on a côté. C'est que naza parmi partout au bandi Nouvelle Vague. Voilà. Christian, na groupe La Lettre de Vie et pas le président FM qui n'a pas si beauté. Voilà, na sala kuna 5 ans. C'est na sala 5 ans. Na groupe il y a FM Isoko et ko sala que non mama nyungu sala que non a combiné makama pesi trop na église a tikini mama théâtre ndé ko sala que non mona bendana ba acteur bazala qui na Nouvelle Vague si je me souviens bien Bazulu a causi na ba master tozaki na ba na Lettre de Vie tant ba longwe Lettre de Vie ba ki kota pa Queen ba benga po ba ndobenga nga seke pour la secrétaire à groupe seke yaka awawa ma vie a fondé ce groupe c'est bon na oya to chaka mutu tant na yé vraiment zaki scandale ba ipena scandale le jour ngo ma vie ya manga na ebita tshela pena caméra lobby botile caméra tota mamba loba ba tuninga iteno kuna place aux alaki président habité na président na juste secrétaire voilà alors bi ando yi est-ce que au longwa o eka pour l'exano ka temps pour longwa est-ce maman té et a petite na té na longwa na sentiment té soit na longwa kuna ko longwa té mais groupe panzala président préféré ça là a kene maman église ya on a préféré tellement raison na nzoto na ko police ngonté na intégré attends na yo kota na yokuta bazulu a causé le capitaine de l'équipe. Nga na kota nzela mona papi Jika to kota banzela mona papi Jika na yo kuta ba divai na kuti ba degama wa lelo na kuta e bango to na kuti na buki mo mpeka na la non G na bango to na landi G na comprendre G to les cas tala lelo voilà et ça logique. Bon, ceux qui te comprendre bien ba téléspectateur la biso Christian Azamuta banda ma télévision kala donc banda on vraiment moi kala. Bon, Christian, le retour parce que vie apparemment tu auras que nous avons deux groupes, nous sommes à Luanda, nous sommes à Kin. Mais jusque là tu as voyager moi mingi mais Christian tu as toujours na Kin. Na habité zo sala ondengeni parce que le groupe à Luanda ba yebi yote batala kayo. Ba yebi Christian Dose abanda kala na vie abanda ka bon bato ba faible commencement je peux dire. Bon banda na vie ne bandeli kino lelo. Et ça la ondengeni. Bien moko ya des gars au Saranati. Ça l'a bien moko ton moni bon li to sevo fifi mien d'appétit zouloir cosy baki Angola esengo des gars po wana mona bota misika Nouvelle Vague Elkin eza yaya comprendre et yaya kuna ba nanu bano ba bota misika moni ba yaya ba bandi déjà maman a ko déplacer yaya mutatika la okengela nani lekit ba yaya za ba to sevo ba fumer d'appétit faut ba kinde ba sane ba bercer moi na ba laksa moi na ke non ouais senga faut nyata bo to ko kene biso nyoso ti moi te soto ke biso nyoso po na Nouvelle Vague na sima ba ne ba tikala
Écoute, Sarah, moi, jalousie, t'es. Loin de moi, jalousie existera pas dans ngai. Existera tout à temps m'inquiéter. Existera pour na que moment na nga pezali ezake no bango ba inet bon moment on est bango ba yebu. Lelo pe na ko yebso bo ça va lelo nga pe na kelwana. Mais tellement déjà bango si ba lendi si bango déjà kuna ku ase kembi ba chef RK ba tikali kuna zuluwa ko zatikali kuna te baza non. Donc Christian azana est jaloux tende baninga bazo kende bazo zo porte bina ba groupe mususu au fur et à mesure baninga bazo voyager bina bazo tika les côtes saramo eloko mo mais Christian en âme et conscience à lobi qui a yoka kana pas cité. Bon Christian to nto ye ba nouvelle vague ozo compter au longwa quand. Tantôt pe lobby pe mona bina lali na kufina nga. Tantôt pe lobby na lali na kufina nga na kei. Nouvelle vague tikali. Bon so lui zaté. Admettons que lui zaté. Au compter au ça combien de temps au vanda la durée na weza indéterminée tout ça de temps. L'homme propose des dispose. Nga na ko proposer mais nzamba bet sama solo mususu. Donc on a diré te son nzamba zumolimo à Christian donc Christian longwe na une nouvelle vague. Eza na kamera monzambe so zumolimo na ngati. Eza na ko te seke bozela bolemba. C'est ça bazeli ba olemba. Tu comprends? C'est un moment où idée on a kutu nanu. Et ate so bozela nga c'est besoin pena temps. Besoin temps c'est bo vanda pena. Parce qu'il y a sûr que non, l'homme propose des disposes. Nga na ko lobaka non ça va. Na longa peu janvier. To kompe janvier on peut na longa na ngati. Na keti c'est que bozela pena bozela mkolo que ça longa. Bon pena bo beta les solo mais bo lemba. Christian bien ko longa donc azanan. Bon donc to ba ni nezo motiver Christian atika une nouvelle vague. Au bandi nouvelle vague kala. Oza donc mutumoko bando yib ma solo nouvelle vague. Et lo konini déjà yo Christian ici au gagner la nouvelle vague ezo sala ke au vanda. Na kena on est là liboso mo loba ke lobi lo nezo motiver opose à la kaka. Et lo ko ezo motiver ngezali nanu motema malamu mama nango. Motema malamu savoir vivre avec les gens, savoir vivre avec les enfants. Merci maman. Enfants, comprendre ses enfants. C'est que ayebi poser à moi. Tu le dis que non que maman zara toujours na bolamu te. Asilika apé hein. Tala ce queen asiliki. Ozanga na moyo ya répétition. Mais ayebi ko comprendre bana, ana compréhension. Et lo esalanga ke non nazalaka toujours parce que a maman o ana mutema. Tokenda ba groupe musu tokenda otalati. Tu n'as pas de groupe mususu to kepe to moni ndepe ba répéter ndepe ba zalaka et puis ndepe betela so ma solo maman na motema c'est que yom te sala pena que ça zala po motema ya bo maman ndeti maman Liliana kalanga Liliana ma maman préférée to yebi ndenge bozalaka lelo yo ye olobi okumisi queen okumisi via que non aza bien maman aza gentil to zalaka na bien oui mais après demain Christian ko changer na ye Christian leki na émission abandine ko bouder via que non au moni kutu ndenge za wana via faux mère a solo la kilo banini ndena longwa boy donc amisali quoi abimisi côté wana côté envoie mama be to ninto ya papa émission to sali lobe tikali eza ba archive to bon po lobi soko bungi to zongi cette émission to ba que non Christian lo ba ka boy pour la via lelo ba luki pour répondre ndeni na public maman vraiment nayebi que ça enregistré nayebi que émission ça enregistré na ota la caméra na ota la bino ba fan moni na lo wali net pour na yebisa bino na yebisi bino en face que ça dose ala ba jara caractère on a tena éducation oyo maman Liliana papa Nicolas Njati que son nom repose un peu nde ba éduquer ngai na yebi comment ko trahir mon touté na yebi comment trahir mon touté na yebi o ba bengi savoir vivre avec les gens. S'il y a un problème, parce que non, problème est en raté. Mais il faut toujours savoir surmonter des problèmes. Ce qui est solo, c'est boyo kanate. On a bêta li solo, on a un problème. Qui n'a pas un Christian, mon élo ça c'est pas bien. Je ne veux pas aimer. Ndemo on a papa na rando ipsanga, maman na rando ipsanga, Christian, mon élo kamo sali, c'est pas bien. Moi, dans mes consciences que je comprends que ce que je fais, c'est pas bien. Namutu, maman, pardonne-moi ce que je fais. Naïb subino lelo. Que ça dose ni ko ka de sabino boyi. Bo penser que tout est tam kolomo te garoti kala kolobana queen keno. Maman, tu vois ceci, tu vois ceci, tu vois ceci. Non. Problème est en kate.
même à la libala problème il faut savoir parler, il faut dialoguer dans la grâce. Moi je dialogue yati et loko yati héritier kanda masalanga mona nemour ayebi to solanda ya yebi no Christian na loba ya loba réalité na yebi subino nga partir lelo ngala mama que soit likambo ngo ezande nini to vandi to sololi. Tu vois Christian, ce que tu as fait c'est mauvais maman façon loba na mwana falo ke na ngo boy Christian ça va c'est bon. Voilà c'est ça. Ngala ko longwa te pona na kena ke beta lisolo mo pa mutu bo ete kuina bo ete mabe na ye na mabe na ye malamu na ye je garde ça. Tu vois voilà. Maloba na we ko kanga yo un Christian. Bon na lingi na ye ba Christian na groupe ya nouvelle vague. Ozana ni offer ozaka acteur lokwa ba pinyo surtout ozana rôle moko to za moi gradité na groupe ya nouvelle vague. Na banda ozala chef na nouvelle vague. Tant na kotisika après 4 mois. Simsinga na comme script na bando ça tournage toni na bando ça des script scénario script dans un script c'est que tout ce que disent nazo koma yango voilà après tant ba acteur bazala qui na nous faire to ba kei hein ba to bazanga conscience ba kei to ba kei parce que bazaki bilobalo ba trop to ba kei Baïko Changa, Baïko soit RG Maboz comme répétiteur, metteur en scène. Baïko soit Baïko Changa, registraire à groupe. On a travaillé dans registraire à groupe. On a travaillé registraire à groupe, frère Guy. Avec une occupation, on a belé, à une nouvelle vague. Et Christian Doznik, nous avons une responsabilité. Provisoirement, nous avons dirigé. Voilà. Et puis, tant que maman a finalisé, ça va, Christian Leloyo. Yonde mutokomi répétiteur. C'est que répétiteur il y a groupe. Voilà, des personnes comme répétiteur il y a groupe Tilelo répétiteur il y a groupe. C'est que Nazali répétiteur à groupe. Moment où sous nazo simé sous responsabilité il y a scénariste il y a groupe. Voilà. Donc Christian azo ça membre belé la groupe. Aza enregistré dans un script scénario PKK. Bon, ce que l'autre on ba Christian, nyo so tu ane belé wana ba pesio. Mais ça na muto ala kisa yango to e yakaka yango moko. E yaka yango monte to botama na muto botama dana intelligence. Ah on zamba tela pardon na sagesse. Muto botama dana sagesse intelligence to apprendra en. Christian a comment mettre en scène de nini. To chef à répétition de nini. Ngai naza rogete na sepela na zwa pas batu na zuma ele ya kopesa répétition pas frère Guy pas Queen Mada ta ce Queen appelle répétition sepela pas Queen Mada pas frère Guy pas chance naza ingraté attaque na chance lombolo il pas à qui chef à répétition na zuma ele na bango na sangisi yango. Oh, il y a personne qui a pesa na sangisa on a salé on se kunga na salé on se Christian 12 ndé mo pena scénario na scénario ce qu'on a zongo na ba forme ba te belé scénario na zongo et pas frère Guy na juste scénario et pas ya fioti ngoma que mon vieux que j'ai sali so yé mo ra yebité que dans yibe maele c'est dans ta les gars viens on diriger une nouvelle vague na zimélé et pas velanga apo Firenze tout ça samizanga tant comme scénario à diriger ngana visionner na otala masalanga Pierre Ndombasi tant aya bandi piko comme moi scénario na nouvelle vague ah ya tant comme nalina participer to participer et ça lenine et ça jusqu'au Christian et ça jusqu'au dose parce que nazuba mayele wana tout na sangisi yango allez les pièces nga suko Christian dose nik ya bomoni ba filmer na nouvelle vague ya kanda bomoni ba filmer. Et pas ma soaku, papa ma soaku, c'est mon ami personnel. Bomoni va filmer, bomoni va kwalanga, bomoni va zoua, bomoni l'esprit caché. Donc Christian a sangisa ba maele, donc azui a o a sangisi, azui mungu atie, azui épice boatie, donc sali Christian. Ouais. Puis mon boyo qui c'est bon. Mais Christian biso to yoka ke non, ba théâtre to benga ma boke, ezalaka pona ba zoba. Mais on a eu que 5 donc comme ils sont en métier na yo zo kango penza en considération
vient là Willy Mamona c'est peso atala yo alinga yo kapé réponse à Christian Zani par rapport à la question. Ouais, vraiment. Et ça linga bien, c'est qui singa fort. Vraiment na c'est qui ba oyo ba penser en ndengwana. Et là malamu parce que bandi dans le lobby na Christian yo ozwa kango. Ba pour ce lobby de Christian yo ozwa kango. Métier na musala na yo. Ngapo na ngya musala. Nemo na muto asimi valise sur mallette na ye à côté na bureau nenga pe na monde lango. So tanga. So ça va diplôme hein. On est diplômé, tout ça va diplôme. Na ba option tout mususo parfois les lots de bouler en côté. Mais Christian pena yé na théâtre métier musala. Na tali pena salaire na ngeza awa. Est-ce que pena asir pena mutu oya sala ta roza roi ndengaza. Ngapo na ngya musala. Ba oba zwaka ngoke et musala ba zoba et tali bango. Parce que tout ce qu'on est en train de faire pour écrire un scénario, ça demande de réflexion. Et c'est une fois intelligence. Bah, raconter une histoire comme ça, et pour comment il faut avoir de l'intelligence. Pour développer ces scénarios-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir l'intelligence. Tu comprends? Il faut avoir l'intelligence. C'est limité que non, et et pour donner à quelqu'un, ou bien à quelqu'un, a interpréter rôle. Tant on recevoir un azobi misango et c'est une réflexion. C'est la limite que on sala bazoba. Et on sala bato mayele, ngala binga on sala bato mayele. L'équipe a misala belé na mayele. To comme presque na suka, moi question à moi suka na koto na Christian. Est-ce que bato miso batala kabino bazape na posa baya? Est-ce que via a futa kabino? Baya bon baya so ba futa to futa te baya nan. Baya nan. Baya nan. Ya solo vangi na biso mama solo baya nanu. Do baya nanu. So ba luka bayeba. Bu point ba na libanda. Bayeba on a katiti. Bon je vois. Baya. Mais tozora ke bato belé bazolo en nouvelle vague pour la Christian. Donc banda yo na groupe pour s'imposer na yo. Olongola mutu tangu yo lingi okotsa mutu tangu yo lingi. Eza nini le kaka bat balonga toujours na kombo na. C'est que Nicolas ba administration na zaka ngamoko. C'est ba fifi ba broli ba elote. Si na longola ba tunga moko. C'est mais yango biso tozoyo ka ke Christian longola na e bato. Tangu ya lingi. Que ça longola mututé. Muto akenara parce que ayebe le roi salate. Hollanda. Et na batum suba ya na théâtre, ba rende nini. Obsto bien à théâtre, ba rende nini. Manque à faire chez lui à la maison, manque à faire à mon le roi salate. Eh, na qu'est-ce va venir à théâtre. Hollandi, na qu'est-ce va venir à théâtre avec quattro. Biso bato mawa to yoki mawa. Ah ça va, joue mon rôle ça la boue. Tant à Moni Mandela ni to le voix bengi na potap, tu as bien joué hein. Azui maseka tcheli kolo. Amatisi mapeka e Paulette. Faux. Muta lo mapona nga na lobango ayebelo ko salati. Pourtant ayaki na ndako na bango ayaki na ngate. Tanga pe na yaki na yeti. Hollandi dans nouvelle vague ezana ba chef. Avant que soit décision les cambo bureau vandaka et sali click. Ba yokani. Ba monique muto azana na mabe ba PC suspension. Hollanda, ba PC suspension. Oya Monique a kokate. A Monique te nga naza na koka pona nyoso ngai na koka na ngai. Ba ko suspendre ngati. Asiminzela kene. Bon ya mabe Christian tabino moko. Ya Kanda héritier. Ata yo moko se mutani wana sengam na bengani. Ye mokoti. Donc il y a un faute à Christian te bino bat bozanga na bino ba ambition boya ra ko tenter oyo tie moi lokolo simbito ke ina yo pose moi réseau bat ba féliciter wala ba ke ah tala ye pa ke ndaki olo ba biloba loba bon pona ko suki se suka Christian loba no ya suka ezani pona ba to bazotala parce que comme déjà na moi suka loba suka Christian ezani le loba suka merci na ba fan na nyonso balinga que c'est deux unique na loba te so moninga la comme loba boye parce que ezara Queen Mada la reine mère da person ba portable Christian na lingi sikoyo loba le loba soki ezaka ke bafana nga que ça deux unique merci na linga bino trop na lela bino trop moi je suis là naza wana pour nosela bino toujours musa malamu Christian azara mabete que ça na kanda na mutu te que ça binga na mutu te na nouvelle vague que ça da chef le rôle appelle que ça peut ba konzaka pa bato ba konzaka pe soki que ça sale mabe que ça peut ba suspendre yi que ça azala colérique so ça na posa Christian mais avant wana e fana boakati on a vu sa liste de présence. On a bête la liste de présence. Au moins comme on a quantité qu'on regrette parce que au solo on a bien été. On a vu sa liste de présence. On a bien sans oublier. Héritier Kanda, mon ami personnel, un Nemour. Yo nous a
lettre A. Attention à la lettre A, c'est au début. Ezaki yo. Cécile Bimbili na France, Cécile Bimbili na France, c'est normalement Malamoko général na Bombio, Batama na kati. Rachou Pandaski, la Cour suprême. Maman na dilemme na Suisse, ya yangwana. Bisous à toi, oh Christa Dozinique, le seul et unique. Grâce Feza na Belgique, grâce Feza. Si on a bien grâce Feza, c'est que veut dire grâce Feza. Ou mais là, zala na yo, mon thème zala toujours na si. Quitte ça mon thème. Esther Kaboulo la mignonne. Esther Kaboulo la mignonne. Zala na so, bato na boaka. Ba o solo la. Yo solo la te zala ga cirque wa kuna. Missinzita. Ou mais là, zala. Guy Makobo, ça c'est mauvais personnel, vieux. Petit Azalia Wawa. Hervé Aurore, fils d'Aurore, mon ami personnel, yaya. Yoyi bakat to beta. Ataba lobby o ba ke pona ngame, nganganité, ngana saka musala. Voilà. Daouda Mavukisa, les grands chanteurs, les grands musiciens, tous la single. Soit single et bimi, to beta bakat belé. Chez la Vita, Aminata Kolise. On a les amis de vie. Babette, Manuela, Yabino Yangwana, na pesibino mbote belé. Silas RK, chef à Luanda. Talakaka. Tout est grâce, tout est fini. Yabino Yangwana. Sans oublier ma maman chérie Kalanga Liliane avec mon petit frère Yannick. Dans les États-Unis. Ma petite sœur chérie Natacha, Kalang Natacha. Voilà, merci beaucoup, je vous love beaucoup. Na lingi bino trop. So on a posé sa Christian ba conseil, on a posé au sa Christian que non moi ba remarque ça va bien. Avec sa numéro te mais na pesa parce que il y a grâce en Vangi. La canne à sucre, si on a pété en haut, tu as la grâce. Yes. Voilà. On vient à plus de 143, 89, 52, 888, 38. Numéro on juste, juste on peut savoir conseil. Conseil, remarque, c'est tout. Coquelin, musique po. Désolé quoi. Merci Nabatunyo Sobalanda Kibiso, Balandi Christian Dose. Donc on va retenir. Donc Christian est gentil. Ayambakanaye mutunyo surtout groupe ya nouvelle vague ya mbakabato bazana ba ambition. Donc pour la nouvelle vague ba yamba otika la umela ndenge Christian Dose ya umela, il faut y en a quelque chose. Pour la bato bakanisa to musu musala neza musala ya bato to musu batanga te musala bazoba, ce n'est vraiment pas ça. Donc boya ebe la groupe ya nouvelle vague tozana bato bakwa tozana besoin bato bazo apporter en plus na groupe ya nouvelle vague. Na sepeli makasi bino bato bandaki na biso na ebandelikio na suka. Merci et belé bino moko boloki mutuna bino bolingaka mingi Christian Dose alobi o esengaki koloba pe na pesi réalisateur na ngai Mbote TG Lopez donc bisika zali donc ba gros bisous bye bye.